Francis, quelle vie! Francis de mamie! Le bébé chéri de mamie! Moi, le souka, maman, la gamme, moi, le souka, la gaille. L'amour de ma vie, mon chéri! baluka baasiste biso toza bajoueur toza na moyen mosusu te ya koréclame tosenga justice donc bango bakota likambo oyo bajuge bakondane motu oyo asali mabe donc motu oyo asali mabe akoza na bakui te toza na état de droit nayebi ke avec appui ya mokonzi ya mboka akosunga biso rapport nyonso nayebisi bango na bi bazali 4 misato bakanga moko wana nde bazokanga te ye wana bazoloba soi-disant intouchable soi-disant protégé main noire eloko toyebi main noire ezali mama wana nayebi main noire ezali awa bakokangama accident mama accident te totalaki na bino bafoto bomonaki tala mwana na nga kitoko boye Jogo un beau garçon et un bon garçon mwana kene kokufa boye mama naza na kati ya pasi mpe révolté awa naza na eloko koperdre te nakobanga ta mutu te mpo naza deja ya kokufa ndenge nazali boye naza je n'ai rien à perdre donc ndenge nazali oyo nakobunda ntina suka et si je dois laisser ma vie mpo na mwana na ngai ebe etikala. alongola motema na nga na pasi abomelanga mwana na nga na pasi Gaël oyo akende kosala service ya militaire abomi mwana Francis na ngai mon fils. Est-ce que tu me manques maman? Est-ce que tu me manques pasi ya liwana yeleke na ngai nanga ndenge nini mon bébé nalela yo ndenge nini naloba munoko nini yo Francis naloba munoko nini yo Francis nabelela ndenge nini yo baseleka makasi bébé baseleka makasi mon chéri basi ya mwana na ngai Francis bébé d'amour, mon précieux tendre fils, que est mon bimba, mon mélange, moi, la passie, Francis, Zambalola, yo ça l'a quitté moi,
Montini nanga na suka wapi mon bébé. Montini na suka wapi 5 mois. C'est moi la malini. C'est moi la malini. Ah, Zabalola. Zabalola. Ah, suki sandeyo. Ame makaenda sabate Montini. Montini quelle vie. Montini de mamie. Tout le monde est venu à le doctorat militaire. Présence de nous awa, c'est ça pour l'année. Papa toye awa ba joueur ba été pas na ngana ndako baza na habitude ya kuya. Alobi maman makamozo ke ndenge nini. Toyebi que ça fait 4 semaines dossier fallait à la fixer, ça fixé. Toyebi que il fallait Gaël aya ko signer aza ko mona na te. Alors baninga ne ba joueur ba ye ko mona ngai maman zande ni na ye na bango na auditorat. Potoko tatami balé tomi satu na bango capitaine na omisusu po balingi ba mona auditeur supérieur. Pona batuna dossier à moninga la bango ezali parce que on fait la justice pour la moninga la bango. Mais to komi baboy ko yamba biso balobinga maman na kota mais ba joueur ba kota te. Mais ngai maman na kota ka ba yebi ngai. Mais lelo ezali kambo ya ba joueur. Ba joueur bazali ba oyo ba ndeko ya Francis. Balingi ba ya pona ba yeba. Bakangi misatu 3-4 inculpés bazali 3 bazala déjà arrêté kaka moko auteur principal la meurtre ya mwana nanga ya muninga na bango ya collègue na bango babeta na yeba le tina mokolo ya za kokufa la veille na azali kaka libanda nde baye pona kosenga justice voilà eloko toyeli awa okomona nga maman Francis toujours na se na vandi na baninga na ye ezali signe ya pasi signe ya kolela ya koluka justice na lobi na kolemba te ata babelenga mwasi liboma essentiel na kolemba te na kobelela justice a mwana na ngai po oya ke aza ya motuya donc moboti nyonso oya kufisi mwana famille nyonso elukaka justice oyo eza manière ya malamu ya kolela mwana oyo ezali manière ya lolenge ya malamu ya koluka honore mwana na ngai donc yango na bandinga na ye tozali main dans la main tosangani pona kosenga justice c'est un joueur baninga na ya mbandaka sport omoni na sima bashe ezali mbandaka sport ezali kolela pe ezali kosenga justice voilà eloko toyei ata baboyi biso ndenge lelo koyamba kaka ngai bana te baninga bandeko na ye te nalobi mpe na kokota te parce que ezali bandeko baza na droit ya koyeba ya kosolola toye na calme mpona kosolola na mokonzi kotuna ye juste dossier komi wapi parce que toyebi te 4 semaines soki azomonana te bakofixer dossier bongo ebongo nsima nango ye moko tribunal akotangira kokata makambo raison vraiment baboyi baningani bajour bakopesani parce que 4 mois déjà 5 mois déjà yango plutôt lelo jour pour jour depuis Francis akufa baningani baye quand même baye baévolution ya dossier raison vraiment ezali oyo bapesi baboyi komama bakota toyebi te soki ezali mibeko ya bakonzi ke bajoueur bakota te balobi délégation ebele te tolobi bon capitaine akota na ngai soki capitaine ata 2 personnes mosusu bakota balobi te kaka ngai nakota mais ngai na ye na bango lelo parce que bango nde balingi koya donc ntina moko nakota na kati ezali te malamu totikali biso nyonso libanda lokola balingi koyamba te tokoluka na nzela mosusu kaka toya kotuna parce que lelo bango baye mpo na ntina wana eza na droit na biso le plus légitime même droit na bango bajoueur ya moninga kokota kotuna eyali ndenge nini dossier wana mais ezali likambo baboyela bato bakota na auditorat te baza miyibi te baza baassasin te baza bavoleur te assassin nde kutu ye wana aza kotambola gaye lukanga mbaya abomelanga na mwana aza kotambola bango ezali bajoueur ya ligue 2 donc ezali pe bajoueur apamba pamba te nde baye kolela moninga na bango en même temps koyeba likambo nini eza kobloke dossier c'est ça le problème ok déjà na fixation mais ti sikoyo l'auteur principal aza alibanda azorenie azosabana vraiment sans portable de bayebi qu'est-ce qui fait que ti lelo 5 mois après il y a zaka libanda alors que les 3 autres baza arrêté
Le problème na biso ezali awa auditeur général à kangaka ye. Awa tozaki le 29 tomonaki Gaël bakangi ye. Le 30 bayebisi biso bakangi mais na résidence surveillée. Les salaka biso pasi auditeur aye kozwa général Maloba. Pour dossier ezali ye okondi ya nyonso. Ya auditeur supérieur na général. Nda yaki koloba. Malade ou pas malade batinda ye batinda ka pe na parquet. Parce que mon colonel n'a beaucoup de magistrat instructeur. Alors, maman, ce qui n'a kangi était général Ndako Kangangai. Na titiye kuna matin du colonel secrétariat au Boyo Kamalobi to tindiye. Na dossier nyonso. Peba pesinga lettre ezali kolobake. L'inculpé Gaël Lukangambaya accompagne le dossier. Mais to kamwa comment na parquet général a tikiye. Tant vous pouvez parquet général 3 semaines après azongi si dossier awa ça y est Gaël. C'est la paix auditorat awa nani Gaël na dossier atindika ka dossier Gaël azalate yango wana omoni awa totiki bapesi na avocat général mususu totiki ta elekana mais en même temps toye ayebisaki biso ke dossier pour ekene na fixation mais tomoni 4 semaines yango yo dossier so kene na fixation te parce que Gaël aleki ko signer te azali ko mona na te yango moni lelo oyo ngai mama na ye na baninga. On parle de mort d'homme, un dossier de mort d'homme d'un garçon de 26 ans assassiné. Pour n'abayamba biso auditorat supérieur et ça problème te. Mais ceux qui bagoyamba baninga na été lelo na ye pour ngai moko te. Lelo na yaka wana na kotaka na ye na baninga na ye pour bazana susi wana. Boyo kape bango baloba. Ok, merci. Tous appels à Djoko Baza Awad. La boko ya mabino auditorat militaire. Bon. Les membres qui sont la scène président de Félix Tshisekedi Tshilombo na mama ministre ba luka ba assister biso ça va jouer toza na moyen musuté ya ko réclamer to senga justice donc on va kotalisa oyo ba juger ba condamner mutu o asali mabe donc mutu o asali mabe roza na ba kuité to na état de droit na bike avec appui ya mokonza mboka akusanga biso. Ok, c'est que le bill na bamadi ministre bango bakotela biso likambo oyo mpe na bakonzi na biso ya fekufa na bakonzi na biso ya donc bango mpenza batala likambo joueur bango peseni kaka na bajoueur oyo akufi azali jobo na biso mpenza donc ya motema na mingo na bango mpenza justice. Ok, coach Koza Awa, tu as dit Awa Bino Moni na auditorat militaire, mais Moni a gagné l'Ibiso Course, a boy Tokota. Pour d'autres sengani na bakonza l'État par rapport à dossier Oyo, n'engezo kende la domo qui a pas mo kanga porte, mo na côté, alors que Bajoko baeka kapo baeba évolution dossier. Merci beaucoup. Au sein de la justice ya mboka sala comme konza mboka et moi le daito. À Oussala état de droit comme chemin de bataille. Cheval de bataille. Donc il faut accompagner maman, toyeba, ndeni dossier oyo, désolé parce que batusu bana détention, batusu bazali bana. Yango toye, to accompagner maman, tout en auditeur supérieur en auditorat, toyeba ndenge dossier ezokende parce que bamsu bana détention, bamsu bazali banda. Et on monite au sein de la justice. Justice ya mboka esala tout on a confiance ya justice ya mboka quand on sait la justice ya mboka esala puisque les a dossier moko les a mort d'homme ya on sait la justice ya mboka esala musala et na ba konza l'état ko ça roni bon biso to continuer pour accompagner maman si to sa solution pour tout le capé tout joueur de Bisso Gaël puisque ça dossier mon mort d'homme Francis. Ou Francis, justice 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 ou justice ou Francis, justice ou justice, Francis, justice, Francis, justice, Francis, justice, Francis, justice, Francis, justice, Francis, justice, 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 justice,
Tu n'as pas mérité ça. Moi, madame, voici sa kabolaka kaka, voici sa kabolaka. Généreux qu'il était, serviable. Natsoyo wapi bébé, natsoyo wapi mon chéri, natsoyo wapi mon amour, nasuka wapi. Voici, tu n'as pas mérité cette mort. Moi, nangana lelayo teredidie. Moi, nangana lelayo teredidie. Ma vie est gâchée, Seigneur. Il va Francis nasuka wapi. Jabatana maladie, na belele nga moko, na bondela nga moko, na ba Francis, no ba quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Na lo banaye na bondela bona Francis le serviteur de Dieu Maya, moko yoka mateko, na moko na kanga ebisu na munoko, Francis azaki moko kanga ebisu na munoko, yeah, qui dit la Bible, Gayane. Yona basasa voilà la kabino nyoso. Kama oba ko protéger bino. Na kola ke la bino mabe. Na bataku na bino. Mofungo ni kufe ko chepa nanga. Ezonge na bino. Na bataku na bino kota. Nzambe yebo ka fanje bola na ngai. Nzambe yebo ka fanje bola na ngai. Nzambe fanje kwatise. Nzambe ko tika bango te. Malédiction na dabango. Fanje na dabango. Minyoko na dabango. Baba babala jakirame. Baba belinga motema na ngai. Baba belinga Francis. Nakosuka wapi mes 6 ans d'amour. Mes 6 ans d'amour, mes 6 ans d'amour. Ah, mes 6 ans d'amour. Mon fils chéri. Moi la moi malamu. Moi la linga maman. Nakosuka wapi Francis nakosuka wapi baba. Nakosuka wapi Francis na lelo ndenge nini yo. Francis saka moya bolele mokante. 26 ans d'amour, 26 ans de paix. 26 ans de paix. Ah, ça fait. You know how about la Gaël, Boboti Bana, Bozana Bandeko, Boye Bakake, il y a un Dieu juste, il y a un Dieu tout-puissant, mais Gaël ne s'en sortira pas. Il a tué mon fils, n'a torturé. Moi, n'a pas si, ça ne sortira jamais. À moins que le Dieu que je sers à Koufa. Seigneur, ce qu'on a vivant et son nom, jamais. Mon Dieu est au contrôle. Il est en train de venger mon fils. Il va venger Francis. Aucun des assassins va s'en sortir. Mon tonton, c'est un bon moi à la gaïté. Ni de près ni de loin.
aokota na likambo te mais assassin nyonso akolala nzambe akotika bino te vous allez payer de pire manière. Maman ngai naza na kati ya mokamba parce que nayebi ke mbula tokendaka kuna na famille mobimba quand jebi mbula na mbula donc ena babanda mwana nanga akufi moi je parle de mbula parce que likambo yango ezali kowumela mingi ya solo ntango mosusu justice makambo mpe ewumelaka ya solo na ntango mosusu ezwaka kutu batemp koleka mpe alors par rapport yango nde tokendi lelo bajoueur oyo ozomona ezali ya mbandaka sport bazali ya ligue 2 bango nde babetaka mpenza bazali kobeta na moninga na bango mwana na ngai Francis Abilo Kidibi oyo babomaki na lieutenant assassin Gaël Lukanga Maya yenda siaki na koboma mwana na ngai donc leur bango baye balobi ke mama tolingi toyeba parce que bayaka ngai nayebisaki bango na ebangelike te papa babana na ngai bapapa bozala kinya justice akosala mosala na ye mais ntango toye komona 3 mois ekoki bakangi ye mpe batie na ordonnance résidence surveillée nde esika eloko etikaki biso mpe epesaki biso pasi na kanda ya koyeba ke on parle d'un dossier de mort d'homme mutu babomi un jeune garçon de 26 ans oyo azalaki na venir na ye nyonso awa tozoparle d'état de droit prôné par le président de la république po ata bazali koloba président de la république constitution elobi asala nini président de la république nde ye magistrat suprême te mama président de la république ye nde atalaka bamakambo wana nyonso yango tozobelela ye soki azalaki magistrat suprême te etalaki ye te asignaka awa bagrâce présidentielle akosigne yango ndenge nini bato esi bacondamné oyo ya ngai kutu ezali na assassin il faut azala nde na aza inculpé place ya inculpé ezali nde na kati ya détention ya prison nanu avandi nanu kuna ti esika bakoya kokondamné alors nazali kosenga parce que nazali komona naza na kati ya badroit na ngai mwana na ngai nde babomi koboma eza likambo te o accident te tozali awa na autopsie ya monisco mama autopsie ya monisco elobi bien bamédecin légiste ya monisco balobi bien awa ke babomi ye koboma mama alors sur base de ça mpona nazalaki koloba omoni même document oyo nabimisaki na document oyo elobaki bien ntango ezali kolonga eza transmission ya dossier wuti auditorat bazali kotinda yango le 1er avril na parquet général ya Congo esika oyo balobi l'inculpé lieutenant Gaël Lukanga Mbaya accompagne les 10 dossiers donc batindi ye parce que poto ntango toye koyeba ke kuna na parquet général azali ata na prison te aza na kasho wana te aza mpe na détention na makala te na kopte yango mama nde sikoyo biso toye kokende komona magistrat instructeur à l'époque alaki nanu le colonel Mbaya alobi na ngai kutu mama ngai natinda ye te eloko instruction balobi ke otie yango même na Facebook ngabi papa nalingi nayeba azali wapi parce que na misu na biso ye moko auditeur général alobaki ke botinda ye en détention bi mama mais soki nasali te auditeur général akokanga ngai totindi ye mata likolo na secrétariat mona bango bakopesa mokanda moko et puis soko komona même auditeur supérieur omoni yenga nalobi wi nake mpe namona ye na tala ntango na secrétariat bapesi ngai mokanda oyo okobenga okomona namonaki ntina lisusu namona auditeur supérieur ezali te mpona mokanda oyo ezali koloba bien l'inculpé ezali clair mpe baconfirme nga na secrétariat mama tozwaki ye na dossier nyonso tokendeki kotika ye kuna nde esika partir ya kuna totikali lisusu koyeba te alekaki nzela nini eloko kaka toyebi une semaine après tozwaki ye na boîte oyo bomonaki nga nabelaki liboma wana ndenge bafingi nga na mama na Gaël ke naza liboma insensé ya mwasi nandimaki mpe yango mpo mwana na ye mutu abomeli nga na mwana yango wana nalobi bango oyo finga ngai bofinga nga ndenge bolingi bomesana yango bofinga mais pasi na ngai ezali wa mwana na ngai réputation na ngai par rapport à liwa mwana na ngai eza eloko te liwa mwana na ngai eza pasi bakofinga bakosala naza kaka na eloko moko oyo nga nazotala justice ya mwana na ngai justice na kati ya impartialité nango motu na justice ya 2 poids 2 mesures te yango te nde chef de l'état azopone mama justice wana te oyo bamisusu bakangi bamisusu batiki
yango wana omoni lelo na répondre yo bien nde esika tokendeki na bajoueur parce que bazali na kati mpe ya droit na bango ezali moninga na bango nga namoni ntina nini bakoloba te mama yokota bajoueur bakota te mama na memi bango tokei mpe na ndenge esengeli tokofilme na kati ya auditora te toza kokota balobi nazwa capitaine responsable na bibo capitaine ayakota tokota na ye biso mibale mpo ye mpe ayoka na matoi na ye balobi amemela baninga na ye balobi te ye lisusu te kaka yo te mama nga nakotaka kuna eamona na ngai bango mpe eza moninga na bango kolegi na bango bavandi na ye na mbandaka bazangi na ye na Kinshasa awa donc baza mpe na pasi esalaka pasi mama donc namoni te pourkui bakopimela biso tokota bato ebele na comprendre nalobi ok bango nyonso bakota te délégation ekota balobi mama yo nga bibobaki mibale misato balobi te mama mutu moko nga tokokota na capitaine o te mama kota yo moko te nde esika nga nalobi te soki ezali boye nakokota te nakota te botikala lokwa bino bomoni ke justice bokogere bino moko botikala ngai mpe nayaki na oyo yanga bana oyo baza na droit bakota ezali droit na bango ya koyeba ke nini elekani soki tolobaki ka tokota biso nyonso wana ezali mpe ntango mosusu bakendaka bongo mpe na biro ya moto te mais soki ayaki kayamba biso nyonso ayambi biso soki balobi te ayamba te moto moko alors c'est comme ça que tobaluki baninga na ye mpe balobi bakotika te mama biso tokozonga lisusu lundi bayamba biso parce que to biso tozomonaka il faut bayamba biso pourquoi bakoyamba biso te tokozonga lundi tokosenga lisusu bayamba biso toyoka nini ezali kolekana oyo yozoloba na biso mponga napesaka rapport nyonso nayebisi bango na bi bazali 4 misatu bakanga moko wana nde bazokanga te ye wana bazoloba soi-disant intouchable soi-disant protégé main noire eloko toyebi main noire ezali mama wana nayebi main noire ezali awa bakokangama accident mama accident te totalaki na bino bafoto bomonaki tala mwana na nga kitoko boye jogo un beau garçon et un bon garçon mwana kele kokufa boye mama naza na kati ya pasi mpe révolté awa naza na eloko koperdre te nakobanga ta mutu te mpo naza deja ya kokufa ndenge nazali boye naza je n'ai rien à perdre donc ndenge nazali oyo nakobunda ntina suka et si je dois laisser ma vie mpo na mwana na ngai ebe etikala parce que ndenge azalaki ayebai mpe teka kokufa liwa eza ya biso nyonso moto moko aza te oyo akotikala na mokili osekoseko aza te me toyebi kaka bato balaka fort na mboka oyo lelo baya lisusu te mama lelo bakota se ya mabele ubien lelo mpo mabe basala bato vi na bango mpe suka mabe to lelo oyo baza mpe su forte donc na likambo ya liwa ya moto bafutaka makila na makila bafutaka makila na mbongo te ndenge bango baokanisa bafutaka makila na motoki te bafutaka makila oyo na lopango te soki na motuka makila ekuti yango na nange etangi ya bango mpe nzambe akotangisa yango ngai te ngai na justice akosala te nazoloba lokola mama ya Francis me moto asimbi makambo nzambe ndenge alobi a moi la vengeance a moi la rétribution bino moko bozali komona accident ya lolengo oyo tala accident epanzi nyonso bongo ata na kati wana ata makila te papa tala bino moko corde bakoloba corde alaki te tala corde ndenge ezali corde oyo moto akufaka na corde militaire boye baindice militaire ezali soki bomoni wana lisusu nazali kolakisa botala mutuka ndenge eza ya kopanzana bongo moto apanzani na mutuka ya boye azwi mpe ta ndenge police scientifique alobi amatisi lokolo atie na frein mpo akende kokanga komatisa nani levier na ye na parking mpe akende lisusu kokanga contact bomona accident ya modele boye papa soki tolongwe wana makila te eloko te botala zelo moto asalaka accident zelo ya pembe lokola zelo ya fleur elobi ata na bato mosusu kote kuna babi toyokaki elere aza koganga lere baza kobeta ye plus mikolo ezoleka plus batemoin baza kobima awa na likambo oyo nzambe akotala tala poto papa benda pota oyo lokola pota esaleli ekomonana na bayonete pota ya accident pota ya bayonete papa benda yango malamu mo soki tolongwe na wana toye awa papa awa bobenga bien na loboko bokomona na loboko na ye azalaki ligote
kita na likolo te na likolo ezali babukaki loboko na crosse ya munduki mais na se bokomona place wana bien ligoté bengela bango batala azalaki ligoté kaka na corde wana baligotaki soki olongoli na wana okomona awa kota yango oyo tala zelo ozali komona zelo papa zelo lokwa zelo ya fleuve wana esika batie ezali bayonete bakotisi place wana mais na chemise na ye libanda etobokaki te mais ekoti na kati kuna ya nzoto na ye toye koya awa botala bino moko mutuka etuti nzete soi-disant benda papa bamona par choc intact capot intact accident yango mutuka eke kotuta par choc ezwi ata choc moko te capot bien airbag ebima te volant na kati edeplaça te eloko te papa na ngai bino moko botala tala nzete oyo bazali koloba ke epandi natie même distance nango banda seti likolo tosi bomona mutuka eba ekosi kaka moto ekwei mais ye moko nzete ebouge ta kobouge te papa tala mpe distance banda se ti place oyo bongo pashoka mo ezalaki ya modele nini ya camion oyo apanza distance nyonso oyo ozali komona ndenge nyonso tu mais na kati ya likambo wana nyonso toza koloba likambo awa ya MONUSCO alobi na ye bien na français na conclusion parce que ezali ya 16 pages MONUSCO aye koloba bien awa alobi le traumatisme thoracique peut être retenu comme cause médicale du décès. L'analyse des lésions constatées permet de conclure à au moins 2 événements traumatiques périmortels distincts. Papa, 2 événements, il y a accident, c'est la kaka tout. Et c'est la kaka tout. Malaboka ke beti. Ah, bazali koloba lisusu, la confrontation de l'hypothèse d'un accident de la voie publique à haute cinétique avec les lésions constatées, ainsi que les constatations de la police scientifique sur le véhicule et la position du corps montrent plusieurs incohérences quant au mécanisme traumatique ayant abouti au décès. Eh papa, mondele mutasali yango pe atali ayebi koloba. Donc na position mutuka, na position ya corps, na ba passion bango bakuti na nzoto, na rapport à maman yo moke koloba, eza kolekisa incohérence makasi kezali accident. Sur le plan médico-légal, les constatations sont compatibles avec l'intervention d'une tierce personne dans la survenue du dossier. Tala maman na likambo. Esika wana nde tozali koloba. Yango wana omoni mama na kati ya likambo oyo ba inculpé bazali 4. 3 bakanga bango na détention. Moko wana ti lelo azali banda. Yango tozongaki lisusu po toyokaki ke bazali koluka ye. Azali komona na te lokola auditore se kangaki ye batindaki dossier kuna baliberaki le auditore bandi kobenga ya kosigné mwisi azaza ti lelo azali komona na te alors biso tolobi soki azali komona na te bafixele biso dossier biso toza kokende nzambe ndasimi makambo oyo nzambe ndazovange Francis donc ye akoya kosigné te dossier tikali ndenge te mama ezalaka bongo te na banza bazali kotala kopesa nanu ta aya kosigné mais ntango na biso mpe ekoki tozali kosenga dossier ezala fixe azala to azala te bayebi ndenge nini mibeko etambolaka bayebi ndenge nini makambo ezalaka parce que ti wana ministère public etikali kaka ta toke tribunal ministère public eyali toujours kaka organe ya poursuite ezali kaka auditorat. Parce qu'à tout moment, auditorat, ce qu'il faut kaka. Parce qu'il y a un organe de poursuite. Ministère public est allié. Alors, ce qui est allié dans le sens où on a, bakamataye, bati da dossier, biso to kobanda kosamba. Les restes, nzamba kosala makamuna ye. Donc yango wana tokende ki toyoka bango, bakanga ye bakangi ye na nute, bazui na nute, dossier soki ezali bongo tokende na likambo ya fixation. Nde yango tokozongela lisusu lundi wana mpona kosenga na bango
bayamba biso parce que biso mpe tokolemba te ngai ndenge nazobelela boye mama nakotika te nakolemba te kasi mama nakasi yo maloba te mpona question ya soka toza molai olobi lundi tokozonga tutu na mais toyokaki ke lundi ezalaki programme mpe mpona sorti ya corps est ce que change programme te lundi eza nanu sorti ya corps te lundi wana toza kokende nanu auditorat nanu tolance banini te programme ya funéraille te mama nakoyebisa bango ke kala te esi tokomaki mokanda tosengaki mpona inhumation ya mwana tozali kozela baenquête esila tozali kozela makambo esila esalema na ndenge esengeli mpona ndenge nazosala boye ezali meilleur moyen ya kolela mwana na ngai meilleure manière ndenge bozomona ngai lokola mwasi ya liboma ndenge bozomona ngai awa na kati ya komata kokita kobelela mokonzi ya mboka mama Denise kobelela ezali mpona ngai manière ya malamu ya kolela mwana na ngai ya koluka vengeance ya mwana na ngai Bible elobi ya nzambe nde vengeance mais manière wana ezali ngai mama mwana nazosala par na ngai nakokroise maboko te nalobi nakokroise te mais nzambe oyo aza na ngai akokende nzela ngai akolongisa akovange parce que azokovange déjà ye oyo tozomona oyo ezali basigne ya vengeance quoique banquette ezalaki bâclé quoique dossier ezalaki traité avec beaucoup de légèreté. Encore une fois j'aimerais saluer l'auditeur général qui nous a beaucoup aidé et grâce à lui je le dirai et je vais le répéter, grâce à lui que tu continues à faire ma solo à Monisco et yé, ma métier légiste, c'est lui, ce n'est pas nous. Bisoté, yende mutasenga qui pour alika qui pas mon acclé, t'as quoi monicorps de wana et tika qui est. Et c'est grâce à lui que Tima Milelo Moussalo et Zalibo. Et c'est encore grâce à lui que Gaël a été arrêté et envoyé en détention à parquet. Mais parquet est comme ça, au dossier, Gaël a salité. Le protéger, l'intouchable, soi-disant, parce qu'il n'est rien, il ne vaut rien. Il y a eu des hommes beaucoup plus puissants que lui qui ont été arrêtés, maman. Il finira par être arrêté. Sur ordre d'eux, il n'est pas arrêté. Moi, je dis sur ordre de mon Dieu. C'est lui qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Le Dieu juste. C'est lui qui est juste entre deux chrétiens. C'est lui qui est juste entre deux païens. C'est lui qui est juste entre le païen et le chrétien. Nzambe wana s'est atterri à venger mon ananda. Sur son ordre, Gaël sera arrêté. Et il sera condamné. Donc voilà maman Mireille et l'autre on a qui n'a l'ouba biso tozali ko continuer toko tikate naza ko senga lisusu na mokonzi mboka naza ko senga lisusu na maman Denise na lingi kaka eloko moko justice na kati ya partialité na ngomo bimba justice ya deux poids deux mesures justice au mokonzi mboka zali ko senga ezali kamu ya mwana babomi non seulement mwana na ngai mais c'est un joueur ya Mbada Kasport il y a deuxième division, non, pas deuxième, de Ligue 2, pardon. Il y a Ligue 2. Et Azaki ko bêta comme attaquant, avec toujours comme attaquant. 7, 11, 9, donc il y a Moana. Et Nazali ko senga na bino. Pas maté. Parce que na yebike, na katia dossier oyo, ezali kambu ya liwa. Il y a un jeune garçon babomi. Maman oya za ko ndela za ko tuna. Na lobi na ko tika te. Quand même balobi na nga, mokonza mboka ko ya moté. Mokonzi mboka kosala te mama Denise aza na tante nga na yebi ke eloko nga nazobelela bokoyoka mpe bokosala eloko nazosenga ata boyambi ngai te mais justice ya mwana na ngai papa Etienne Tshisekedi papa Félix mama Denise justice ya mwana na ngai nde eloko nga nazoluka justice wana esalema justice ya deux poids deux mesures te ke moto oyo Gaël Lukanga Mbaya oyo asase ya mwana na ngai azala na détention lokola bato nyonso ye aza auteur principal ya liwa mwana na ngai ye aza libanda na baboti elinga kolekana mama ata yo moko ya justice ya modele wana injustice ya polele boye eleka kaka boye mama ke nakobelela place na ye ezali nanu na prison akota nanu kuna tosamba me toyebi ke bapreuve eza ebele ke ye wana yango omoni likambo ya kitambo magasin balingi babimisa te bango esi bayebi ke ye moto azalaki wana na baninga na ye banda basase wana bango nde bazala na kitambo magasin bango nde bazwa mwana na ngai bitumba wana bakama te balevai na motuka bamema ye nga mokuna yo si omona motake lokokima na ngambo kuna ndako na bango eza na gomi mutu mpe si azwaki nzela banda non ce n'était plus lui banlevaki ye ndenge kaka nani police scientifique alobaki awa toza la police scientifique qui parle de l'enlèvement et de l'assassinat
tozali mpe na MONUSCO qui parle de l'assassinat donc contre nini rapport ya mama yemo bango ya kuna bakosamba bango baya koloba MONUSCO ekoya koloba bamédecin registre wana police scientifique ekoya koloba ezali biso te ezali makambo oyo justice azali komona yango justice azali koluka ye biso te justice aza koluka ye mama oyo wana eza bamangungu ya badie de ban na die de li bakatali bamoto moto ekita te ekokita mpe te me ntango eli abelelaki nde moto ekokita ngengenga naza kobelela yango wana mama likambo nyonso okoki koloba. Merci beaucoup ma chère abonnée, merci bopanza vidéo ba napesi baabonné nyonso ya batu ya bebe bopartage vidéo makasi ekende mosika ekoma vraiment viral yango nde bamataki nango mpona koloba ezalaki ensemble ekei le doctorat militaire tomoni baninga ya francis mingi bayeki kosunga mama to mpe koya kotuna na mama suite ezalaki nini mpona ndeko na bango boyoki moma ndenge nini alobi nde tomoni ndeko ya nzambe apambola bino.